Ela. Mini yena mwana ne beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de moi se dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Un grand merci. Place Mignon Sobolandi, Annette Moujina, Jean Deuf, Mukaj Mutoka, non ça n'a pas musala. Quand des boss n'a Patrick Momatindenga, Dende non sala. Mais quand je vais voir me tourner, oh, moi non à Télémi wapi. Naza précisément la ville ya Kinshasa, naza Kinshasa pendant la district ya Lukunga, na commune ya Ngaliema. Oh bon mon les Ngaliema. Toza kata kaluka. Vous avez belé botambo na net mujinga bomoni na bimisi mai na pompa na foko et s'il te plaît na sauf ya moi la pour la C place bana le colo ba to kama ya omela biso tomati awa likolo kande bomona eza podium te eza pe nini te mais eza érosion bota l'érosion ma belle passoire ya ngomoko na ebité population oyo eza vraiment en sécurité parce que zelo oyo occupé ko kwea et fini di bato mama panga bato belé awa et dinda bato belé pe awa to ki ba témoignage ba bi ba kufa kala ba belé oyo donc mona net mujinga na bino il faut la zoma la difficulté awa pour na on l'examine puis la qui se fait wala bo mona bon, on a des immeubles, banines. Oui, on a des cimetières à Kitambo, GD à Rokuna. Si on peut pousse à la boye, on va mouquer ton Lexabino, Delvo, ton Lexibino Upen. Ah, tu as vraiment la ville à Kinshasa, la 4 commune Yangaliema. Bah, bien, une commune présidentielle. Mais bien, mon botal. Commune présidentielle. Ce n'est pas moi. Les images parlent à ma place. On a des qui n'ont pas annoncé à un salon de boss, mais on a et ça la livre pas c'était quoi ils allaient ramener dans le mais moi ça la livre pas c'était et ça la pas c'était elle va mal régie des eaux avec Nino oui avec nous c'est vrai on finit le principe ouais en tout cas, partout dans le monde, quand on a net on a mis paiement. Notre fait la robino va bien rapport il y a foko. Mais s'il était, on a invité Bino de partout en tout cas. Mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela
bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka ye bomoko ye tala tuyeba yango ntango yo oza koniokola peuple uyebaka ke peuple oza koniokola ye nde nzambe atinda aza kosufrire lobilobi bukukimina wapi ha bomoko ya mboka ye bato bozali na libanda ya mboka boyeba ye bobunda mpo na mboka ye mboka ezala bomoko bomoko ya mboka ye tokela mai olobi nini mama tokela mai bokela mai o wenzela bino o wenzela biso ya kaluka wenze ya mama Kati bandaki na mama chef localité na biso kombo nde nayebaka te soki mama pete bon donc esali déjà combien d'années depuis wenzo ezo existe awa namoni esali bambula combien esali une année nde toza na wenze oyo ya mama chef localité na biso ya Ngaliema kombo na ye mama pete en tout cas ayambaka mwana nyonso na esengo nyonso pe elongo na bana na ye toza na mama na biso totambolaka na ye elongo koteka fufu kombo na ye mama Kati ngai kombo na ngai mama Ndongo mami siko mama na nga ba difficulté nini bino peda bokutana nango mpona kosombaka babiloko libanda mpe koyaka nango awa transport ezalaka biso pasi koto oyo toza na transport eza pasi moto po ekota boye tozalaka nango mwa matata bon mai eza biso pasi okoki kobima banda na ntongo okoki kobima banda 5 heures ti 6 heures nano matisi nano ata ntango moko ata tour moko te obia mibale baautorité mboko estce pena baleka awa bino boza sur pena ke bango bazoreconnaître bino awa toyebi te soki baomona biso obien bazomona biso te ndenge mwana awuti na mai kaka wana soki 100 fois eza te akotoka soki piston azali ou bien makani azali akotoka siko mama mpona bakonzi oyo nyonso bazolanda à travers le monde message nini pena yo po passe po bayoka nini message eza boye ngai naza mokakaki naza sepakati eloko oyo message eza boye biso kotoyo en tout cas bakomaka mpenza topesaka rapport mais bovotaki bango quand même oui même maman mokomesa ayebi topesaka rapport mais ndenge babalabala ezokoma mike mike eza malamu te toyebisi mama bourgmestre ke atinda même baagent baya kosala bankete bakontrole ndenge nini bapango bakomi kobimisa yango ntina babalabala eza malamu te par exemple Musaka batongi babimisi na balabala ekingabwa ndenge moko tozopesa rapport mais maman azokotrike na ye dossier wana siko papa courant eza nango bien courant eza te toza na courant normal te courant toza nango mpenza te pedaga courant tour eza malamu courant koki kopelaka 5 minutes toza na bato ya mai te totokaka mai na pasi ndenge tozali awa ozomona toza na mai te ezosengaki tozala na bamai mpo bana na biso ya mike alingaki eklase omona po akende koluka mai koto akendaki soki atoki mai noki te retard na klasi babengani ye yo mama po okende kosinye mpo mwana akota klase wana po akendaki na klase retard ozomona soki mai mpenza toza nango bapembeni boye ndenge baninga baza nango kuna na se bapompe ezali tokomona mpasi wana te ozomona ata ti ndenge tokesalaka o tojoue na nini ya nzango tokendeke retard mpo na nini mpo ozotala otoka mai ozotala osala misala na ndako temps eza moke okende retard déjà someli mpe mama yobeta nzango bien eza te ozomona toza na quartier 4 avenue nini avenue eza koma nango nini oyo lui toza lui na Musaka ozomona nde tosenga biloko wana nyonso tozala nango pembeni wana antuka tokozala malamu soki botieke tobeta nzango tokobeta mosala nyonso kotinda biso tokosala mpo toyebi ke mai na biso ezali nzela na biso eza bien siko mama badepute nyonso bino bovotaka pendant baélection bayaka
Bon. Tomana mbuya. Mbuya mukeba. Asomeli biso basinga pour bazo za courant. Parce que nous avons za courant mais ti sigo toze la courant nanu et son karaté ba to ba pese basinga fallait bazo batcha basinga ngo courant biso perdre. Et tu vas voir chimique en Kuzunja umufundi lo pesa. To pesa lupango mako 3000 lupango mako 3000. Si comme maman nanga surtout sur le plan de la sécurité. Est-ce que ah vraiment besoin de la sécurité ba na bino bobota ba leki na bino ba yayo pe bazo ko la sécurité za la normal. Nous va leki belé koto. Faut le clair. So koto moi ba za localité moi to nganga kuna ba ukata localité. Kota tu akena na baba na biso na musaka bongo tala position ezali eza salité makasi barabara na musaka. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra ndebino bozo mona toza awa vraiment na kati ya Kaluka précisément na avenue Louis na quartier 4 bana poto o bozo mona toza en plein centre ville. Toza en plein centre ville toza précisément na commune ya Ngaliema. Ngala rolobati mais ba image ekoloba ma place Junior Kapaya to Lexa oetikali azelana ya kabiso courant oyo wuti na ngambu na bango tata na bango kutu mutu atika ba dossier wana nde asungaka ye aza SNL aza bonne ya SNL yenda sungaka biso muke na musaka na courant kombo na ye Michel mpona wana lembi nango ngai komo nanga jogo alanda oka komo nanga jogo mbako alila mbuma nakupona ngai ve Chago Silva ngai bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sebelezala malamu bato mingi wana kongo kolia na pasi kelasi ya bana kutu na pasi aya kokundebele kutu na pasi yango bomoko ya mboka ye po etalisa bino makambo nyonso eza koleka na mboka bomoko tozala bomoko ya mboka peplasonyokoma peuple azosufri tozala bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko ya mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola pepe uyebaka ke pepe oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosufrir lobilobi ngokukimila wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka bana poto kandi bino bozomona Annette Mujina na bino yeyo jaune d'œuf nakiti vraiment awa na kati ya Kaluka nde bozomona bato batondi wana bazotoka mai nayebi te bato mosusu bokanisa te ke toza na Matadi toza na Boma toza na ville ya Kinshasa précisément na commune ya Ngaliema toza na district ya Lukunga botala condition condition ya banivela population ya Kaluka baleli balobi courant na mai eza te bakonzi mpo bavotaka bayaka lisusu te toyebi te na kati ya carte ya ville province ya Kinshasa soki bango mpe bakontaka bango to bango bazala situe place nini yango wana nakobenga Junior Kapaya accompagne nga nazwa interview ya 2 ou 3 personnes bayebisa biso nanu mai oyo batokaka bamelaka yango basala yango misala topesa bango maladi epesa bango mabulu mpasi nayebi te yango nabengi
Junior Kapaya a accompagné la tola d'interview ya ba to ya kalo. OK. Pema. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier. Place pour capter site Oyamnene, le www.bomoroyamboka.com. Je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo. Je dis sans oublier celui qui est derrière la caméra Junior Kapaya. Quand il est bino lelo vraiment na ye ana katakaluka na tamboli vraiment na kaluka bino mon bomoni source bomoni banzela bomoni mai bomoni condition de vie oyo bato bazo mener ana katakaluka. Mais s'il était quand ennemi ce message na kotala partout na kutani vraiment na elenge mwasi aza jeune fille na kutani vraiment na elenge mwasi mais condition ya vie on na kuti nango et ça linga pasi quand il y a à chaque fois que tu diffuses une émission, ils ont par plaisir, ils ont par sentiment. Ils ont un peu de maman, un peu de bolingo. Ils ont un peu de pesaka sans que les boko ya gauche et mona. Bata bongo bazali, sûrement baza vraiment na poto. Mais avant de ça, vraiment, commentaire rebelle, non, c'est Junior Kapaya a filmé maman Oyo. Yemoko a se présenté. A bête la biso moi li solo ya vie na ye. Mbote mama Bissau. Mbote maman. Boni yo boni ban. En tout cas tout ça bien angolo ensemble. Maman nanga nebi keza première fois te na ya. Na ye vraiment awa yo moko beta non o relater biso pardon li solo ya vie na yo. Obala na âge ni. Nga na bota na 17 ans. Tu as 17 ans, combien déjà bana combien? Baza comme 8 ans. Tu bana 8. Papa na bango aza en vie, aza kaka na bo moy. Azali. Papa bango salani. Ah, msaka ya ko débrouiller o pa msa ya souffrance ya pas ça fa jelo kango ya ko lia misango ba compagnie sati. Pasi kaka msala encore mona kaka jika manda mwa biloka ya kolia mais pona kotangisa bana penza mbongo ya kotangisa bana nde azwaka te sala pesa la te kaka mwa swa ke kaka akia lukika ya kolia nde mona na o ya kotangisa bana jamais emona na te. En tout cas bana poto kande bomoni mama oyo aza vraiment na bana 8. Mais que bana musu ba osakana baza na source kuna na siena mai ba osakana mama o vraiment aza na bana 8 avant di ana katakaluka na quartier 8 et na quartier 4 pardon. C'est une femme mariée mobali nae asalaka mais a debriaka ba misalaka ya mike ka ndenge zalaka na ebité alobi misala wana ekuki kosumbaka mo eloko mo ya kolia mukie mais misala wana ils ont rapporté comme tel te bana nyonso bazotanga te. Ce qu'on a bana 8 wana ta mwana moko karatanga zate. Bango nyonso batanga na bango te bafandi na bango a misu bango. Batanga na bango te so bakena classe babengani. Bakena classe babengani. Allez, tout ça ni bafandi na bango ka. Oh muke oh combien déjà na combien de mois? Azana âge ni? Ye, azana 1 année 3 mois. Azana 1 année 3 mois. 1 année 3 mois. C'est quoi ozana ba famille ana Kinshasa? Papa bota ona mama bota bazaka na bomoy. Bakufa bazate. Zanuka yo moko na mbali na. Famille mbali na ope bazali. Bazana mboka. Yo bota ma ana kati ya Kinshasa. Maman yebisanga nano. Oza okomi déjà na âge ni. Neti nazana. Âge ni na eba tende wa mbula nde so tuninga na lobie.
lokola age oyeba to oyebaka bambula okomi na mbula nini neti mbula nga bosame eza mwana ya 78 eza mwana 78 donc comme vous voyez bien cette dame aza mwana ya 78 elle est encore trop jeune nande bomoneli nde bomoni aza na elenge mwasi aza jeune et ça là vraiment pas si et ça vraiment pas si comment cette dame cette jeune dame la condition à via boé ndako azovanda bana boti kotanga na pasi kolia na pasi siko mama na biso yebisanga nano ndenge za wana yo débrouiller tozata na mwa commerce moko yo sala te commerce ngona banda oteka na banda ozwa mapa na kota neti dete neza nyongwa donc ba pesa biso na dépôt siko kami mwana na mbongo na zwaki mwana bele makasi asala ba chèvre makasi nde tokende na hôpital mikolo na vai na ndako na zoteka na ngati ozoteka te chino kuchinga na zobima te siko bano basala ndeni po balia na tongo pena ba déjeuner ka penza ba déjeuner pena na tongo na midi pe bali mwelo mo boye na poka peka fufu to bosala ndeni jour bano balia combien de fois tozelaka ti kuna papa na bango ya na biloko ngwana kene ko lukana butu omona ya koma 19 to lia msu 11 à butu wana siko na yo moko lukata ta moyen te okenda ta mwa ba misala mwa ba coup de main poza mama bana mwa ba coup de main mo bina banda kwa ta ya batu ki osali mo musala na yo na fin du mois na mwa salaire na yo pe sunga yo o soutenir pe mbali na yo yo mona no mekate emona na te misala ngwana emona na nante tande mozana na osala pata ndaka mutu te siko pona batu nyonso bazolanda yo partout dans le monde entier ba maman bazana mitema malamu wana o basunga batu o baoka pasi pe ya mwasi message ninyo yo koyebisa bango eloko niyo bango bakosalela yo pour se retrouver boss Patrick Momo azolanda eloko nini okosenga basalela ndenge ka bamoni ka na finance ngo oyo kenda za motema malamu na ndako ndenge ezali na bana nde bazotanga te oyo kenda mona kosunganga asunginga na ndenge nguya nzambe epesamela asunginga okokota na ndako to visiter ndako Mboko okota na mino botali ndako yango bofime libanda oyo mo mukonda kotire libanda ifo tokota na yo ti en tout cas comme vous voyez bien tozo se diriger vers ndako ya mama Bissau bon on a place à Vandaka sa maison pas na poto bino bozo mona condition de vie nini maman oyo azanango je crois oyo eza salon na ye tokokota awa te en tout cas toza vraiment na kati ya ndako ya mama Bissau place alalaka na bana na ye nyonso abota 8 bolala na bonka awa eza mwa pasi komona la maison elle n'est même pas placée eza ndako ya mabele so botali condition atol siko mama nanga na ba érosion na moni na sima na yo awa risque eza vraiment te na bana nde bozana bango boye kolala na ndako batol etoboki boye je sais pas risque ezate vraiment beau vivande ni ebisanga batol nde toboki bopo ekomi danse ya kala mbongo ya kocha mushushu ezate neti ba oyo fushi ya mwana konzi nyonso botongeli ndako na moni si liami fushi sikuna bambula makasi oti kobeta bino bande kosuka ndeni so mbula beti boye mai ekotela bino na ndako te biso mai ekotaka te mai eleka na terrasse nango me kaka nde ndako no boye etangaka ndako etanga so te kote banda atanga si tobongisa
boucher moi côté ezotanga mais namoni moi ba tol eza ya toboka nanda ku donc bino nyonso bo viva awa na bana bolala awa mai omela ablo nyonso awa yango tolala ka awa mai omela place o chape basani kaka awa siko mama na ngai nakobota bana ndingo boti bana ebele boye. J'espère qu'ils ont sous sous-souté parce que talaka niveau vie ezokendela na condition de vie boye. J'espère que c'est sous-souté. Ezali kamka ya nzambe. Po nzambe ni mtapesa mabota. Soki ya lobi kobota shute ali. Ezandeli kamya nzambe ni mtapesa bana bazalo kwa neli pambole. Est-ce que bana bazalo kwa lipamboli to boite mais eloko pasi makasi eza que koliesa kotangisa eza na mwa kokoso. Na habité na l'hôpital, la planification familiale ezali. Méthode de belé à rosala pour se préserver, ko ba accès sous banam sous té ezali. Yo ba la ki sa ko ba méthode wana té. Nani ba méthode ngana ngosela ngosela. Ulingasala la moté. OK. Sko a toza vraiment na katanda kuna yo. Et ça, maman m'a dit na téléphone. Maman wana na perdu contact na vu que abinga kinga, il fallait numéro et s'afficher ça numéro et Europe na enregistré mais na comprenez azala kuna mais actuellement comment mutaza la poto so abengi yo numéro zo bima ya Kinshasa. Donc so yo meki ko rappeler numéro wana et ko kota te. Au moins que numéro wana ben numéro wana et s'afficher ça ya poto directement ko benga. Je crois qu'ils ont na cabine. En tout cas cette dame là so kazo landa ngai. Ah nazana kata ndaku ya mama bisao. Bino botala niveau ya bandaku o bino bovanda na poto na bana na bino bozalaka bien abrité. Mais kotala elenge mwasi o azana 39 ans. Conditions de vie au yazana on ça vraiment passé. Annette Mujinga que je suis, nam na commis vraiment na niveau ya ça ba ONGT, nam nazana mbongo, to makoki ya ebele, ya osunga liboto, te ponza mapesa mutema osunga. So ezaki ya ebele. Nengana sala. Ba star na biso monde. Ba star na biso ya mboka. Ba tloka ba Weranson, ba Kofi Olomide, ba Feregola, ba lobi boss wata héritier watanabe. Azamte monsunga buta no ka mama oyo na bana o bazotanga ti je sais pas dans 10 20 ans via bano ezandenge ni so baleki na bande de l'école te plus pire encore ya mibali comment borsala boso toki na kaya ba oyo ya basi bano ya ba jeune fille ya basi après 20 15 10 ans je ne sais pas so ba comment banani on a besoin que mboka oyo makambo s'améliorer. Atato ça na biso à 100% mais o amukie yo ozola nanga na poto ndeko nanga mama nanga grand frère papa soko zo ata lipa ata ndambu kanisela libota oyo nzambe na lolo azotala biso nzambe na lolo akela likolo na se akopambola yo maman na benganga na téléphone en tout cas soit lundi émission auto élément oyo à se retenir te asunga libota oyo bino bat bozana mutema osunga kaka nde bo mesana ko sala kolona bo continuer kaka ko s'aimer le bien c'est plus grave comme on a bazana bilamba te bazana ba chaussures te ils moi passi hein ils moi passi pendant que na Kinshasa et lamba il y a 200 francs 100 francs izali ba ma papa 2000 francs 1000 francs ezali je sais pas et là-bas il y a 100 francs ils ont même pas $1 ah na Kinshasa ba ballon ils ont même pas $1 mais ils ont moi passé moi na comme vraiment na souka je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra Junior Kapaya pour les images. Je dis un grand merci à mon boss pour la confiance renouvelée à mon égard. Mon boss, nous continuons salaka musala, karaningo singa kingai. Nabosanité deli bosange. Nabosanité no kitondo. Yom to landi image. On a vu que yo, osana mutema na yo obota manoka posunga bato. Nabosanité. Dani Tumba. Nabosanité David Olito. Nabosanité Gilles Aefa Musala. Donc, oh, nous sommes monique à tali émission oyo et kakoki ko se retenir tezan mutema sunga. Pardon. Na bonne bi na bolingwa nzambe. Bo sunga libota oyo. Na bo sanité
bana poto bana luanda partout o nyonso amoni kazana quelque chose ya kopesa bango mwa net mujinga na oya na komisa na kati ya famille oyo soko on a besoin soit na sala vidéo pour na kisao to na confirmer yo pour na confiance que bazwa ki vraiment ilo kongo yo tindaki ko hésiter te contacter na numéro oyo plus 243 81 522 75 74 na bandeli encore plus 243 81 522 75 74 donc Nzambe nanga apambola bino. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Quant à moi, net mujina, na commis vraiment la souka, to tamboli na bino, bomoninga depuis entrée, na robinet, na marché, na source, ce qu'on toye a to souci na ba érosion. Population a baleli, balobi to votaka, maezate, courant et to tamboli awa, bande bandeli, bomoni pompe ya foko place ma ebimaka, mais na ba kondi, robinet. Bomoni nzela, population koto ba biba nzele ko mikie. Érosion, insécurité, courant, maille, exact, mais votaka ba député. Ce qu'on a évité Kalate, so va y zonge la bango susu, na biso na bino, on y évité so ba sala ndingi. Et ça ba image musuku to boye ko filmer parce que population elle qui na kanda makasi ba boy même ko koloba na micro na nga c'est parce que ba bi ba lobby trop mais ils ont changé té. Ba bi trop ils ont changé té. To éviter comment na biso to sambelara nzambe asunga mais ce qu'on dit asunga na ebité ba ange ba tonga nzela et pourtant na ba kondi o bazui chance wana ya ko konza mboka mais bazo sala eloko te mais on moni et ça on ngate mais ba image ils ont parlé à ma place moi je fais que mon travail quand à moi net mujinga je suis arrivée à la fin je dis un grand merci à mon boss à Patrick Momo pour la confiance renouvelée mon boss non ça comme ça le Tinakinga je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra Junior Kapaya na bosanité Deli Bosange Dani Tumba, Enoki Tondo, Gila Efa Moussala, Nabosente David Olito, vient en amour David Olito, Nabosente Daniel Oleke, Batino Soubazan Poto, Bota la Congo, Nabino Botika Kala, Yango, Bana Luanda, Bana monde entier, Bana Asie, en tout cas, Nalinga Bino, Makasi, na souffre aussi qui t'a bango, Matina, la Rina de transport. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela ba fonctionnaire ba sapato ekomi lokola monoko ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufrir lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko ya mboka
Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci.